ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour et bon week-end. Dans l'émission Dépêche. Dépêche est une émission nabino où elle est en temps réel. Soit que information mo ezali, tu as rapide pour nous couper sabino à tous qui na musala, nanda koza ko repéser, au kolanda information nyonso to sangisaka et le karana Dépêche na chaîne nabino ya YouTube ASTV Media. Dépêche est toujours présenté na ngamoko mishonoka aspect spirituel au peto na nzoto. Ce qui te sali dépêche rapide parce que ma cambazali est belé lelo ya kolobana information ya lelo. Na dépêche ya lelo to kolobela na butu ya lelo vers 2h du matin Rwanda a bêti 2 bombes na aéroport ya Goma. Boyebi que Rwanda aza ko viser à récupérer Goma a bêti 2 bombes et quoi na aéroport ya Goma na 2h du matin. Babongo wana tango kwei ezalaki visé parce que Rwanda ayokaki ke Congo esombi 4 Sukhoi ya sika et ye na Congo ndenge topesaki bino information na balandaka dépêche eleki tolakisaki to na émission question time tolakisaki ba Sukhoi ndenge yaki mibale déjà esekomaki na Congo mibale nano yete siko Goma déjà Rwanda déjà c'est soit information que va Sukhoi est dans l'aéroport à Goma yango alingaki déjà a dévancé a panza déjà ba Sukhoi na aéroport à Goma na moment tozo pesa bino information ba Sukhoi ezali touché les 2 Sukhoi ezali touché kuna na aéroport ya Goma il kambako kamwa comment Rwanda a parvenu il kambako kamwa FARDC alobi que Rwanda tindaki ba drone na ye et bombardé aéroport ya Goma. C'est vrai, toyoki bino. Mais comment ba drone ya Rwanda ekotiti na Goma na aéroport pe lisusu ça ezala intercepté ça tour de contrôle emonango et ya pe e bombardé et sali musana nango ekei sans même to abattre ba drone wana. En tout cas, peuple a commis kolemba. Peuple a baillé. FARDC kaka kolela. Et le bana ngo wera son. Mwana mobala lela pamba te. Siko Congo ezali mwasi, Rwanda mobali. Gouvernement ba Congo ezali ya basi, ya Rwanda ya mibali. Wera le mwana mobala lela pamba te. FARDC boza kolela trop. Boza kosisa peuple espoir, boza kosisa peuple espoir, peuple azo comme na désespoir parce que bino ka kolela tangu ya beti, bino pe bo répliquer. Ne to mona ke moso sa mana na epa ba ris na ba ukrainien, soki ris a beti Ukraine. Papa Ukraine ko lukaka eloko moko ya ba ris, base na bango moko atani na bango ya pétrole a bombardé. Mais bino kaka kolela lela, tolemi kolela. Nabino Paul ka solution pour peuple a commis déjà fatigué. Yango wana papa sango oya comédien oya humoriste azalobaki na kotiela bino yango wana papa sango oya humoriste oya comédien asalaki comédie na melobi ebele alobi Félix Tshisekedi président Fachi Beton Tchadati guerre contre Rwanda alors peuple azozela président Fachi Tchadat tokolanda pe moi comédie muke oya papa sango ndenga lobaki président Fachi Tchadat toza kozela date Tchadat contre guerre ya Rwanda na dépêche lelo bokolanda lisusu bakangaki soda rwandais ba présenter ye na parade bokolanda alobi ndenge ba recrutaka bango na Rwanda ndenge bazwaka formation ndenge batindaka bango na Congo ndenge bayaka baza kobunda balobi makambo nyonso tu na ndenge akwaki na biskat bakangi ye bokolanda soldat rwandais oyo akangami epai ya FARDC. Mais toza koyebisa kaka colonel Ngike tolembi kolakisa biso basoldat rwandais tolembi na kolelalela na bino ya FARDC toza na posa ya action. Bakongole bamanifestaki kuna na Addis Abeba mpona kolakisa kanda na bango colère na bango pour le génocide où ils ont ça la RDC kasi silence total ya communauté internationale
bakongolo bamanifestaki bazalaki arrêté mais na moment toza kosala dépêche baza déjà libéré bokolanda bango mpe na dépêche ya lelo. Bajeune ya Bukavu batelemi comme bavolontaire bazali prêt mpona kokende kodefendre mabele ya Sake mpe ya Goma. Bazali prêt bavolontaire bokolanda bango na dépêche ya lelo ndenge balobi bazali prêt. Mais biso baexpert tolobi ke Rwanda azoutilize bamissile sol air ebongo FARDC aza koutilize nini. Alors eloko tokosenga na gouvernement bavolontaire batelemi baarme bavolontaire minduki ya solo ndenge Burkina Faso arma bavolontaire na ye mpe apesa bavolontaire mbongo. Salaire ya bavolontaire ezali ya basoda mpe ezali ekozala malamu mingi mpo epesa bakongolais nyonso courage ya kodefendre mabele na bango. En tout cas Kinshasa ekomi jungle. Mutu na mutu azosala loi na ndenge na ye parce que absence totale ya l'état, justice ezali te, corrompi, gouvernement corrompi. Mutu na mutu azosala loi na ye ndenge alingi na kwe na ye. Bokomona ba image bawewa babundi na ba PCR oyo tobengaka ba roulage bitumba makasi parce que ba PCR baza kopeshe bawewa baaffronte bakota Gombe. En tout cas ezali soni ba PCR bazali ba policier bato ministère intérieur mais botala comportement. Imagine nini toza koteka mboka na este tozo kokate na kati ya mboka tozo kokate bawewa kuluna ba PCR kuluna bakuluna pe bazali su ya ba vrai kuluna. Tokolanda ngo awa naza na commentaire minga kochate na dépêche lelo. Activiste nigérien moko atelemi na Nigeria na place publique pour la dénoncer ba atrocité ba massacre ezosalama na est ya Congo. Accusé Kagame is a killer, serial killer. Accusé ba européen complice na Kagame ndenge bazali ko bomba ba congolais na est azali activiste alobi enough is enough. Donc à telemi activiste Nigeria lobi enough is enough en anglais ou il a kisi na lopoto trop c'est trop. Trop c'est trop makambo il faut si là en tout cas loko tobaneka merci frère na biso ya Nigérien na ozo osali na mboka na bino ya Nigeria et la kisi que message ezali passé. Augustin Kabuya o Félix Tshisekedi anomaki informateur abandi déjà ba consultation na ye mais likambo ko kamwa lisanga bonganga soso azanga mboka te ye bazalaki resi epa ya Kabuya yango tolingai totiela bino video botala lisanga bonganga toujours na ndenga koluka kaka poste ye wana bayambaki ye na Augustin Kabuya na bengi lisanga bonganga soso azanga mboka te bokolanda ye na dépêche lelo Ariette Wamu pe azalaki na ba tumususu o baza koluka toujours poste na gouvernement ezali koya. Toko clôturer dépêche na biso inondation makasi esalami na ville ya Kinshasa précisément na kati ya Gombe. Na Gombe zone o baboyi bawewa bakota botala inondation. Mais régler na biso ezali nini? Ngobila pendant 5 ans asali eloko te, alongwaka te, azwaka motion te, bamekaki ko suspendre ye, ngobila zongi bokolanda inondation ndenge salami, mais pona ngana kosukisa kake ngobila sana kisi. Ngobila sana gwa, aleki même mort. Po 5 ans oyo bakoki ko pikola ete elakisi ke kisi ya ngobila ezali kosala akanga Félix Tshisekedi na mulangi. Po Félix abima ifa kenda ta na maikari to luka ba mandona to akende na formation po abima na mulangi o soki palingi akende ko luka basali na nzambe akende ko luka soki palingi akende ko luka cardinal mbongo po abimisa ye place ngobila achaye. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2h du matin heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs
de forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Papa Fatih Béton, tu as date ya guerre. Do senti biso na bango makila to panzana na bango makila mo biema. To c'est trop. boyeba bafone oyo boza nango ndioyi ezali makila ya bakongole bozali nango na maboko oyo balobi moko te azali kolobela yango baoyo baza koboma to baza kosala yango baza makasi mingi mutu te akoki kosala face na bango tozobelela baafrikain nyonso bolamuka ekoki kokontinue bongo te oyo ezosalama na Congo ezosalama mpe baplace ebele na Afrique tozoteka mabele ya Afrique na baaméricain na baeuropéen lobi tokotikela bana na biso nini tokotikala kaka na loposo moindo mabele ekei na baaméricain na baeuropéen. In order to be known and called as Africans, the only thing they will have is the color of their skin. They will no longer have any land. The land had gone, would have been bought. Tozali koteka mabele na biso sa koyeba sa bwanya mindele bazali koutilize kaka baafrikain po badetruire baafrikain bazali koutilize Kagame na Museveni po badetruire Congo. Using Kagame and Rwanda and Museveni of Uganda to destroy Congolese in order to take possession. Alors tolamuka. That's what I have to say. Trop c'est trop. Yabanyita Ndayambaje Abuba urugo ni mu Rwanda navukiye ahantu bita Kayonza mfite imyaka 22 ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaje Abuba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'1 année avant de poursuivre d'autres formations. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, je le grade de privates. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Samira na mama bita Chantal abasuhuza babwira ko nyiri muzima kandi Imana nibishaka tuzongera tukabonana. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko kuza hano muri Kongo kurwana intambara ari ukwibeshya utahava, uraza bakakurasa ukasubira wagira Imana
ugataha wagira imana ugapfa. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts. Que personne ne vous mente qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, mama wabo bapfa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa. Ils ont décidé de franchir un nouveau cap dans leur opposition aux rebelles du M23. Ces jeunes volontaires de Bukavu, parmi lesquels des membres des groupes d'autodéfense locaux ainsi que des anciens militaires, se réunissent pour la première fois. Leur objectif, élaborer de nouvelles stratégies de lutte et partir combattre aux côtés de l'armée congolaise dans la province voisine du Nord Kivu. Ceux qui nous combattent sont déterminés. Ils veulent une partie du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé les volontaires et d'autres patriotes afin d'échanger entre nous et de se mettre d'accord sur la conduite à adopter. L'heure n'est pas à la mise en avant des groupes auxquels vous appartenez. Aujourd'hui, il faut s'unir pour traquer l'ennemi. Depuis le 7 février dernier, les combats se sont intensifiés autour de la ville de Sake. Des milliers de déplacés sont venus trouver refuge à Goma, la capitale du Nord Kivu, à 27 km du front. Dans les camps autour de la ville, ils s'entassent et cherchent une place parmi les centaines de milliers de réfugiés déjà présents. Nous voulons rentrer chez nous parce qu'ici, dans le camp, c'est la souffrance. Alors, pour les jeunes volontaires de Bukavu, pas question de laisser le conflit s'étendre à la province du Sud Kivu. Dimanche, ils enverront un premier convoi vers le front. Nous allons combattre. Nous acceptons de verser notre sang pour notre pays, le Congo. Nous acceptons de protéger la population et ses biens, défendre l'intégralité du territoire. Et jamais trahir le Congo. Mercredi à Kinshasa, des centaines de femmes avaient marché pour la paix dans l'est de la RDC. Alors que quelques jours plus tôt, des dizaines de jeunes y avaient visé les installations de l'ONU ainsi que des ambassades. Les manifestants accusaient alors les chancelleries occidentales de fermer les yeux sur les massacres en cours. À notre ambassade, la Jeep de la police vient de nous déposer avec tous nos collègues jeunes, prisonniers et prisonnières. Donc, touti tikoya tozana enceinte ambassade na biso. Check and bro, check and bro. Donc voilà. La lutte continue. La lutte continue. À la lutte. 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 Nous sommes libres. Facile, mais il y a des guerriers parmi nous. La justice dédiée, il y en a. La lutte continue. La justice dédiée, il y en a. Donc, biso tozana front. On est là jusqu'à la fin. Voilà notre ambassade.
Ça, c'est la maison de représentation de la République démocratique du Congo. Addis Abeba. Allez, Makuta, les guerriers. Akimakite. Azela est là, ma chemise nae. Babouton nyonso. Tala. Vraiment, bato bakati biso bilamba na ndenge moko kosakana te. Trop. Hein? Trop c'est trop. Bopesa ba mama Kinshasa to sala na musala. Pour te pesi mibali ba kokite. Oh boni boeko. Là nous sommes vraiment sur l'avenue Colonel Ebea, avenue à gouvernorat provincial. Hein? Gouvernorat provincial vraiment. Voilà. Mibali papa, bo pesa no ba mama Kinshasa ba duba bongisa no Kinshasa. Non. En ma qualité d'abord de présidente du regroupement politique Alliance pour la réforme de la République, je me suis fait accompagner de mon groupe pour venir rencontrer l'informateur et qui nous a bien reçus. D'entrée de jeu, nous avons profité de l'occasion pour le féliciter et de lui souhaiter aussi un mandat de succès, d'autant plus qu'il a été nommé par le chef de l'État. Et alors, vous voyez que le regroupement A2R est un regroupement qui est dans la grande plateforme AAAP, qui est dirigée par le président, plutôt le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankushiku. Et donc, notre présence ici, c'était pour d'abord venir dire à l'informateur que nous soutenons le président de la République et que nous avons au sein de notre regroupement 2 députés nationaux qui vont accompagner le président de la République dans sa vision. Et vous savez, dans le regroupement, nous n'avons pas que les députés nationaux, nous avons aussi les députés provinciaux, des conseillers communaux et des personnalités. Et nous sommes tous derrière la vision du chef de l'État et nous allons l'accompagner pour ce mandat de 2024. Donc nous allons répondre à la vision du chef de l'État et en même temps nous voulons, je suis sûr que dans la vision du chef de l'État, il y a le social de la population. La population attend de voir que là maintenant ils pourront vivre à l'aise. Il a été posé, très gentil et il nous a bien accueillis en tout cas. Et nous a aussi, il avait une attitude de responsable et nous a rappelé un peu la Constitution par rapport à son rôle qu'il joue d'informateur. Et donc, il nous a posé la question de savoir si nos députés pouvaient accompagner le chef de l'État, ce qui d'entrée de jeu nous avons accepté parce que nous avons fait la campagne du chef de l'État. Et donc il n'y avait pas de raison qu'on puisse aujourd'hui dire que non, nos députés ne pourront pas accompagner le chef. Automatiquement, nous avons accepté, nous avons signé l'accord. Mais quand vous dites que nous voulons accompagner le chef de l'État, ça veut dire que nous l'accompagnons en tout. Merci mingi bai balanda qui dépêche tozane sengo ezala qui dépêche mukuse pour la kopesa bino information toujours à temps réel ezala qui wa bino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu bénisse le Congo. Neto kutani na ba dépêche mususu ezali koya. Congo Congo Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka
sage Maya microbe peuple azali kolela Baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.